Azalete Oya kokadina ni kwa nanga Wapi Oya kokadina sanjolanga Yaka domina Domine la mokote Yaka domina Nogola nogola Mwesondi maka Nanyango aboya kae Fada Tango eso atongoli Nanyango akitisa Fada Merci la bande de nous sur Basile Bakou ya Roland Nabiso na émission Nabiso à lelo. Toujours sur la na moko ya basa nzamba munene moko yo yende tu beta masolo ya actualité ezeleka na ba église Nabiso et to beta sur le solo ngana ye o itali ke kondima foi bana nzambe bo comprendre kondima ce que ça nini tout ça ensemble na ndeko nanga ya mwasi yende tout ça na ye masolo fait que to sur la na musala nzambe. Bonjour papa. Bonjour Ndekonanga. Bonne santé. Bolo, Dieu nous fait grâce. Non, Bolo, Dieu nous fait grâce. Bande ko na biso ba na posibaye ba to fali na nani. Là, je suis l'évêque Emmanuel Mukubi comme président provincial. Il y a toute l'église des réveils, il y a Grand Équateur. Donc RSC en cycle. En même temps, dans le ministère, je suis prophète Emmanuel de l'église Foi et Victoire. Merci Moussé Nazambé. Est-ce que la différence est entre prophète et évêque? La différence est parce que prophète c'est un ministère. Parce que nous avons 5 ministères. On a 5 ministères, on a docteur, on a pasteur, on a évangéliste, on a apôtre, on a prophète. Mais évêque est un titre. Et comme en anglais, tu as bishop. C'est comme c'est évêque. Donc c'est ancien. C'est un terme, c'est un ancien. Ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un ministère, c'est juste que les anciens. Comme tu as archbishop, donc ancien des anciens. Bolanda biso boyoki déjà ndenge musala nzambi alobi pe na ndenge a se présenter to se comprendre parce que ça ba tubele ba mitunaka to lali to lamuki évêque to lali to lamuki archevêque to lali to lamuki bishop et ça ba libélé ya ba to ba comprendre ngote mais le musala nzambi a expliqué biso en fait que to comprendre moto nzambi tu nous te blesse aussi la foi. Est-ce que vous pouvez cette définition de la foi? D'abord, ce qui est le qui combine l'église nanga foi et victoire, c'est que ça par rapport à Muzamba Pessinga ministère, Pessinga vision. Alors par rapport à Makamuna Leki na yango, par rapport à Makambu Yanga Mokono ya ministère nanga ya vie nanga Mokono ya Leki na yango. Alors c'est que il y a les bostons on zamba tasinga pesinga atalsinga le Bible atalsinga le boko. C'est que en dehors il y a parole en Zambé et le comme chose até. Et pour que mon accède dans la foi, il faut écouter le biologie. La foi vient de ce qu'on attend. Donc le que mat sentiment faire il y a foi na yo ce que le banzambe até até. Ouais. Est-ce que retour il y a Jésus-Christ sur la terre, est-ce que oui, il y a encore des enfants de Dieu, il y a encore des serviteurs de Dieu. Vous savez, dans le bar choqué, il y a un faux dollar. C'est ça un vrai dollar. Et ça n'a pas dans Zambé, bas serviteur en Zambé. Si les gens ont en Zambé dans Bosolo, non, 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 il y a c'est que tout le monde dit que on convoyer sur Roya. Et Roya, on coûte à Oyaye, parce qu'on tambour na crainte, n'est pas bangay bazali. Si tout le monde est l'église Nabiso, les cas qu'on dit sur placité, parce que bien là-bas en Nzambe, babungi si qu'on dit malabango à cause de ma cambo bamo na l'église pour nous état évêque. La coloba, c'est ça le problème. On base foi na yo nikolo musala Nzambe. Amen. Parce que Moussala Nzambe azam dugola yo. Azam dugola ngai. Il n'est pas esprit azam mutu azana maina makila. C'est pour ça que belé ba bunga nzela parce que abuna pasteur moi sala kali kamo a pengwaka. Et puis à cause pasteur na pe ensemble sur terre. Tant Nzamba benga yo apona yo abonona pasteur. Pasteur azam juste pont. Oya ko compagnie yo
pour atteindre l'objectif aussi de Zamena Memayo. Comme la Bible lobby na Exode 23, verset 20 à 22, voici j'envoie un ange devant toi. Bible zo bana kotinda ange liboso na yo pona a protéger yo, pe a commission esika on a préparé pour na yo. Amen. Donc pasteur Azali Zambete, ce n'est pas un esprit. Pasteur Azana nzoto na mai na makila na ba sentiment mutu. Alors tango sambela landande eloko ezali kola pasteur wana. Kolanda apparat c'était kolanda makambo zo vivre na côté, mais tala grâce ni on Nzamba tindi ko pasteur wana. Donc on ni batibala nzembe ba bungi nzela parce que le pasteur était à sali. Au quoi le pasteur a appelé à Bengamate. Amen. Rolandaye parce que ça la bombe a appelé. Parce que ça va Bengami n'a pas ponami. Au quoi ça va porter nos Bengamité. Au quoi ça va Bengami nos ponamité. C'est ça la différence. Likambo prophète, nous avons préféré un prophète parce que les bisous sont déjà bisous, déjà anciens. Bon, une vie chrétienne commence par la foi, se termine par la foi. Si on s'occupe na etonga, qu'on dit mais ça les sous-sautés. Donc ça la nini papa. Yebi sabiso na mo ki côté wa. Bible je le Église où je tambola sans foi. Les églises au Amen. Parce que quand on dit mais ça nini, eza eloko yo miso bo mutu ko emonité. Eza eloko yo mateur bo mutu yo kité. Ce sont les choses surnaturelles. Oyo nzama préparaka pour ba ouais. Amen. Surtout le pasteur au l'église sans ces églises atikana asala a changé on ta combo. Et comment ta boula gérer? Évêque, bon, et comme ma boulangerie, oui, c'est vrai. Parce que, la foi, ils ont appelé une chose qui n'existe pas. Si on a na kondima wana évêque, tous on a ce qu'on a conflit. Et puis na église. Si on ce qui conflit est dans l'église, est-ce que vous êtes sûr que kondima la mité mabana na bato ozala kaka? Conflit na église et l'obité que Yesu Masiya kufi. Et si akufa si c'est quoi? Conflit dans l'église et le but de Yesu. Tous ceux qui sont écoulustés. Depuis à ce quoi, tu as chose écoulusté. Le conflit est allé, est un esprit sentimental. Il y a qui me soumis. Mais l'église reste l'église. Bah cause la conflit parce que il y a quoi, ouais là il est comme mais le ministère, c'est reste le ministère. L'alliance, c'est reste l'alliance. Alors, le balance va comprendre. Tout le monde va conflit on a été, mais bis tout tika le banzambe, tout va dans le banzambe. Conflit on est goleka. Le bako bon ça va coûter ba bon si ba solo lipe. Parce que yom te bete meli ba comme na conflit on. OK wapi. Ndesi comme moni. Et si comme moni bana nzambe ba côté libulu yango. Moussa excusez, et si Kabananza va au côté de boulot, c'est que ça, Bassal Nzam ne va pas que Bana va côté de boulot. C'est ça, je n'ai pas mot sur Boussoana. Yoka, yoka, oui. Au cause à mon pona, nous avons bien amité. Au cause à mon pona, nous avons bien amité. Et fuir les bossos, pas Moussa Nzambe, il y a les bossos, c'est l'amour. Il y a une balle fois, il y a l'esprit à pardon. Et si un homme de Dieu n'a pas l'esprit de pardon, n'a pas l'esprit fouillé à volume, fouillé à amour, n'est pas un homme de Dieu. Et ça, ceux qui osent dans l'amba, et ça, au sombi, quand c'est bien l'amba, personne n'a pas l'amba au sombi, c'est un péché. C'est que laisser le temps au temps. Ce qui est tombola yo. Il est le maître des temps et des circonstances. Bah ouais la rangongate pour qui Amen.
Merci papa Tozo Kobakaka. Bande ko bozo na biso, bozo comprendre ndenge musala nzambe OK na biso et bozo comprendre esika ni tozali parce que kolima nde mutesala ke chrétien benga ma chrétien. Ndenge musala na mautolo ba awa. Ezate somoni papa bazo swa na bina makamula bango yomo na nzambe otie yango. Eloko to na bisa bana nzambe to sambela ba pasteur te mais to sambela kande nzambe. So ko sambela pasteur okuya. Musala nzambe ayoka mingi ba prophète ba te ya penza ba prophète ba ya kamba mo Dieu m'a dit Dieu m'a parlé nzamba lobi na ngaboyi nzamba bito sala bo mingi na yoka ngo kala pa ba sala nzamba prophète mingi ba sa bon on habité ils ala kani ba za kan appel ya komona mais ya kolobate non esika uti yami balé nzamba o rappeler mutu makambo azo vivre sur place. Il y a mis ça tout, ça va rappeler tout le futur. On reconnaît prophète non seulement par la prophétie. Prophétie te désirera prophète. Prophétie te désirera on reconnaît les messages de Dieu quand il parle et des consentiments. Il va réciter ce salam. Merci papa. Ngana ngena lo baboy musal nanzambe. Souvent tozalaka soki okutana prophète mo nanzela asakoli pona yo souvent na monaka ba makambo lo bazaka plus basé na ba famille et puis au mona ndeko ye na libota akomi na batitude mo bizarre on okutana na prophète mo ebisenga que non bat nazala bango baza bandoki parce que sur ce point là pona yo lobi nini po yo ndio za mosakoli bon il y a aussi la prophète qui soit les grands la prophète bien sûr oui il y a la biso que il y a na pirate bazali il y a plus mani ba original bazali ndenge faux dollar ezali ndenge pe vrai dollar ezali alors c'est que lokola moko na sala gaffe et le but que ministère prophétique est quoi été gaffe ya wana eko ko sa ministère prophétique gaffe ya wana eko ko sa ministère prophétique. C'est que toko sakola basiza biso dona basini na mboka oto sakola nga bandi évangile nzambe na âge 8 na mboko c'est tout ça basini oto sakola na mboka oyo pe salama ko kisama to longolango na tukina na ba province oui ngam kima nga pe étranger na faire ba province ya Congo pour faire un professeur à Congo. Donc, il y a un signe dans la province, de sa collègue dans la province de Salam. Prophète, c'est ça que dans la minute, dans le costume, dans le propre, dans les prophètes, dans les prophètes. Loba makamuni o lobe salama. Amen. Nini o loba to mona pe kokisama. Amen. Nzamba va battre avec les. Amen. Yo tambla ka nzamba aveugle na mona o mona tiwapi. C'est ça. Nangena tuna motuna moko elinga siko. Est-ce que eza malamu mosakoli amela masanga mosakoli te ka mosakoli te est-ce que bandimi pe basala nzambe est-ce que bakokomela masanga est-ce que eza malamu non alors eza version yo to kopesa ngo poate non parce que l'esprit de Dieu est un prophète c'est la bouche de Dieu il y a des transmettre un message tout le peuple il y a l'Ancien Testament un prophète va nous montrer prophète avant dans la zamba si on est prophète ça bimi la ville c'est qu'il y a des messages soit tu as bonheur soit tu as malheur alors l'esprit de Dieu est en approche à kimia c'est la pousse à dérangement l'esprit de Dieu c'est un rapport nzambalo ba funda la kimia morale kimia alors koto masanga na koloba ke ponangai ce n'est pas permis un homme de Dieu peut prendre le bien amen ponanga et surtout la ministère prophétique ponanga Nabinga na komyanga masanate. Ça débat. Et ça débat te mon sac. Est-ce que ça pena logique que
basala nzambe bamela masanga po oyoka otunie papa osomela masanga zongi na bible ye moko yesu kuta bongola mai na vino. Non. Alors eza version yo tokopesa yango poite. Non. Parce que l'esprit de Dieu est un prophète. C'est la bouche de Dieu. Il y a des transmettre le message à tout le peuple. Il y a dans l'Ancien Testament, le prophète va nous montrer. Prophète avant dans la Zamba. Sur le prophète a bimi la ville. C'est qu'il y a des messages. Soit tu as bonheur, soit tu as malheur. Exactement. Alors l'esprit de Dieu est un apôtre à Kimia. C'est un apôtre à dérangement. L'esprit de Dieu c'est un apôtre Zamba le bafou dans la Kimia, moral Kimia. Alors koto masanga na koloba ke ponangai ce n'est pas permis nom de Dieu peut prendre le lieu. Amen. Ponanga ponanga et surtout plus de la mystère prophétique ponanga na binga na komanga masanga tobeteli mosakolo maboko merci mosakolo ya Nzambe ba évêque na ba prophète tout ça wana trop de femmes surtout basakoli basi omona mosakoli toi basi de basi na éviter ezaka écrit na Bible to ezaka ba pensée biblique. Non. D'abord Bible c'est sur photos de la modèle. Une seule femme. Hein? Donc Bible c'est surtout de la modèle. Parce que la modèle le coup la ningue Christ Azaki modèle. Alors pour nanga na bunango tu vas pasteur pour les questions polémiques. Pour nanga moi musala Nzambe faut ça moi simoko. Et puis que là musu témoignage musala Nzambe ko bikisa pe mutu. Amen. Et tambolika ya musala Nzambe et ko changer vie mutu. Mais tambol papa. Oui. Ngai nazana deux personnes oso bazo loba. Et tu n'as pas connu le Nzambe. Basala Nzambe papa na ngai mboko. Donc senti que autre alliance mutoni nga olobela nza olobela sula Nzambe na ye autre Nzambe ngo wapi Nzambe ngo sa la nini. Et quand tu présentes ton Dieu, je présente Nzambe na yo, il faut ba signe ezala ba signe ngo ezanini ezali bon un façon ministère na je œuvre. Deux etambolo na Nzambe. Trois alliance na yo je présenter par Nzambe na yo je présenter ba Nzambe ngani. Quand mon ne bosse na mission après mission na bonga na coin awa na vana ba petit mo na omya masanga na basi petit wa basi bati mabe quand me bobuka na mission balé sur le lobby ils a écrit bientôt passé public qui non cherche fou. D'abord Bible là c'est sur les photos de la modèle. Amen. Une seule femme. Hein? Exact. Donc Bible c'est surtout sur la modèle. Donc la modèle le coup la lingue Christ Azaki modèle. Alors pour nanga na bunango tu vas pasteur pour les questions polémiques. Pour nanga moi musala Nzambe faut ça moi simoko. Et puis que là on musu témoignage musala Nzambe ko bikisa pe mutu. Exact. Et tambolika ya musala Nzambe et ko changer vie mutu. Oui. Oteye te maintenant otambola. Mais tambol papa. Oui. Ngai nazala deux personnes oso bazo loba etina akona luka Nzambe. Amen. Basala Nzambe papa na ngai mboko. Donc senti que otna alliance mutoni nga olobela nza olobela sula Nzambe na ye autana Nzambe ngo wapi. C'est ça. Nzambe nga sa la nini. Et quand tu présentes ton Dieu, je présente Nzambe na yo, il faut ba signe ezala. Ba signe ngo ezanini. Ezali d'abord un façon ministère na je œuvre. Deux etambolo na Nzambe. Trois alliance na yo je présenter par Nzambe na yo, je présenter par Nzambe ngani. Quand mon niveau c'est une mission, nous sommes une mission. Après mission, nous sommes dans coin out. Na vana, petit monde on met en sangana, petit petit mabe.
quand même beaucoup quand même Michel Mbale. Oui. Oui. Biso ba pandisa. Oui. Kenda gesika to moni malamu za, to lobi malamu. Ope to moni mabe za to loba mabe. Exactement. To zana pour que ba na nzambe ba comprendre. Moni papa to to lobela c'est la foi. Yango zumuna ba na nzambe belé. Kondima elongwa bango à cause ya ba deka ya ba pasteur. À cause ya deka ba sala nzambe. O remarqué Moussa Nzambe bandana moi sur la souffrance n'a pas dans les côté. Mais tant encore comme le cas bas au divorcé au que moi c'est ça. Tout ça ils ont créé donc famille wana oyo Moussa Nzambe musali bongo. Sikolo bazape na libota. Est-ce que banda wana bazana c'est ma famille wana to monike Moussa Nzambe moko aboya ya na biso. Est-ce que bazana goût ya osambela le susu? Non, tu le barres en mariage. Tu vas te rappeler tu le barres. Voilà. Les pires yangwa. C'est ça. Alors, il y a que le ministère est mati, moi je suis bêté. Nous avons changé mon balai à moi aussi. Surtout ça, tout ça dans ma casse sur le bon la démon. Mais il m'a pas démon, pas mon débit, mais balade ce qui mais il m'a pas 20 et bimi. Bon, moi je suis bizarre. Il y a des comment c'est que oh tu as aussi supporter l'église. Tu peux supporter l'endroit qu'on a dit. Amen. Parce que ma famille on a pas chrétien. Tu vois mais que bon peut-être ah moi on a pu savoir la pasteur voilà. Tu la pasteur ça faut ça dit. Je que tu dis une fois là. Voilà. Là ngena tu le vois motina moko. Sikoyo tokosala nini ngai te nga mosala nzambe nga na mama journaliste yo noza mosala nzambe évêque okosala nini poko ndima eumela ntango nyonso na mitema ya bana bato okosala nini parce que la Bible dit que allez faire des disciples de toutes les nations faites de mon peuple tout le monde là ba commander ya nzambe siko ntango biso moko kaka bato yango tozosala ke balongwa bazala ya nzambe te siko po bosala nini batikala kaka na foi wana okosala ndeti nini bon mpona nga kotikala na kaka na foi wana elingi oloba nini elingi oloba tocontinue kotambola toujours na obanga nzambe on reste toujours na kati ya alliance ya ministère oyebi kobanga nzambe bitekateke baba osala lisumu te ande kobanga nzambe kobanga nzambe lobitekateke nde osabe kobanga nzambe te ozomona loba acte mosoko kokopose yobanga no nzambe me ba acte mosoko pose ebebi so makambo donc il y a suka na yo ba ki photo la modèle amen tout ministère prophétique ministère à passe que le ministère nyoso très compliqué ministère prophétique et ministère que ministère à passe le ministère nyoso pour ton finga mabala loni muyaka moko finga saba yaka nyoso voilà yango ngana kena mboka moko te maka un prophète ça le vanga a bebi saka mboka amen. Amen. Ce que tu as commis, prophète, anéréé, prophète, on s'est moussate, prophète, on s'est moussate. Mais tu as le loco. Et là, on a une différence. Il y a oh, il y a que oh, ça moussa nzamba sona, moussa nzamba sote, et ça partir de ma nzamba osa na yo. Amen. Papa, le dans ma province, si on a joué une grâce, il y a comme l'église dans ma province, l'église des réveils, j'ai au moins 488 églises. Wow. Ah, c'est à féliciter. L'église, je suis à 300 personnes, je suis à 200 personnes, je suis à 1000 personnes. Là, on a ça à combien de personnes? Ça à 1300 personnes. Oh, en tout cas. Parce que nous sommes chose à modèle. On reprend par exemple l'église. Ok, na faillite mbala moko. Alors quelque part ministère prophétique quand tu dois présenter mon nzambe tous les exemplaires et peut yeba prophète déjà dit que au monde mbongo sakolité yomoni ma belé beta musambe ma sakoli muten telo ma député afa bimete et quand tu fight pédale makasi Nzamba inachevé. Nzamba inachevé. Amen. Dieu quand il parle assis sali comme na souka. Bible lobby il est juste peu fidèle na ba parole n'est pas kokisa yango. Comment Nzamba lobby Nzamba kokisa te? C'est impossible. Nzamba den. Nzamba ya prophète Jabal. Oui, bon. Pour le meilleur pour le pire. Le meilleur pour le pire, ouais. C'est que
photo s'attendre na parole wana et mabe kozala et ko yinda et ko beba ko panzala mais photo bongisa kaka voilà le pire yango c'est ça. alors et attaque que le ministère mati moi ce que mabete voilà nous ta changé mon balé à moi aussi surtout tout ça na makasi sur bongo la démo mais lui m'a pas démo pas mon 2000 balance ce qui 2000 m'a beta 20 000 bon moi ce que vous savez il y a gonde comment les cambo c'est que oh tu dois aussi porter l'église tu dois aussi porter dans la mission amen voilà parce que ma famille wana ba ça chrétien tu vois mais que bon peut-être chaud moi na bisa bala pasteur voilà tu la pasteur ça faut ça je peux te dire voilà bon ngala ngena tuna mwa motu na moko sikoyo tokosala nini ngai te nga mosala nzambe te nga na mama journaliste yo ndo za mosala nzambe évêque okosala nini poko ndima eumela tangu nyonso na mitema ya bana bato okosala nini parce que la Bible dit que allez faire des disciples de toutes les nations faites de mon peuple tout le monde là ba commander ya nzambe siko tangu biso moko kaka batongo tozo sala ke balongwa basa ya nzambe te siko po bo sala nini batikala kaka na foi wana okosala ndeti nini bon ponanga ko tikala na kala foi wana elingolo banini elingolo ba to continuer kotambola azuba papier de picateur a kati vike abi joie na poche na ke côté ya boy ba pambola na mbongo ebele c'est quoi c'est la foi et ça est loko yo misu e monité et c'est loko misu monité mais yango ndeza ma préparer pour ba ouais amen. oui mon sako toto que vraiment la suka ya émission na biso donner to yeba relation na yo na basara nzambe za kandeki asa bon terme la relation basara nzambe na papa na balene asa en bon terme na relation na basara nzambe nyonso c'est vraiment à bon terme merci na génération na bino basara nzambe on to yebi ndé kuzaeli on dit maranani osu na lo tio santina que non te la génération na bisoto la génération na tangi papa solité la évité ba génération comme belé génération ni solo bela pour génération comme belé parce que ba génération je bimi ba to ngaba bazali ba génération ba to alemba génération ba to matete génération quelle génération oyo Kishasa eza belé papa suneza na Kishasa papa Sonaza Kishasa, papa Mbaka d'Esprit Mbaka d'Asa Kishasa. Ce que je la génération, ni la jeune serviteur. Papa Toms, tu as musica, alors EP Espirana et Kamebele. Pourquoi pas prophète Jokras? Pourquoi pas prophète Rema Wana. Donc est-ce que Oyebi évêque de Nilis? Ouais, est-ce que Bando Bolanda Bisso et tant que Bisso Bisso basala ntambe bi na bino basanda mde bosalaka ba circulation ezoleka entre moko ya basala ntambe le côté si Oyebi na Bisso na kuta na mosanda mo na scène émission na linga alba un mot na mamboso leka epai ya Denilis na ba musicien pour ba wera ba jibe ba fali ba ferré tout ça guerre église côté polémique ndemozo ba amu ya ka moko so ase ma ba things ba yaka nyoso ndenge zo kendela si ba sa ndembe nyoso c'est un mystère compliqué ola tongo benzamba biso tambla makolongu otamna ba bona maboma mais yo yebi ozosala nzambe ko ba notama makolongolo ndeba biso susu banda boya ba miseka ya ba misya mukili nzambe ko tinna ba c'est que donc avec que Dieu quand il appelle on peut être 1000 prophètes mais chacun a sa grâce et chacun a sa particularité oyo nzambe olobela ya sala bongo na yebite pourquoi nzambe olobela sala bongo itaki yo musala nzambe po na yokaki association pe ya ba musicien wana ba musiku ba osangana bazo répondre ka tant ba répondre et pour na kaya bana nzambe et ça peut pas si moi ndema enfin na tika otala
MC Weza a fini avec sikoyo soki eza nzambe azoyebisa ye asala bongo ata bafinge oza pamba wana lo bongo soki nalobi mystère prophétique eza mystère makambo ebele papa ngango mosusu nalamuka na ntongo nayebisi gouverneur ya province nzambe abisinga tosala kiliti monene bokota bureau te na ministère professionnel ministère profession nyonso bokota bureau te président assemblée to gêné bana tontu 12 heures parce que m'appelle ngoko na mboka et ça ministère awa ebola yaka na mbandaka ebola yela mbandaka na ebisi maire de la ville bongisi la biso ba kwa nyonso statistique ba kwa ya nini ba kwa principal na ville to déclarer na osambe na boka huile na boki miel Ebola, coronavirus, et qu'on y a un bandakate et quand un bandakate. Ce côté bandaka existe dans un kangam. Un défi, hein? On a un défi, hein? Parce que nous avons trop sire pour le belinga. Ce qui n'est pas trop sire pour nous sommes le belé. Gloire à Dieu. Merci, évêque, la CPI, Zamba Salabisongolu. Comprendre pour les causes à la mort na biso avec ba sanza ba zonga to na bango ba sanza to lingi mosala nzambe to pesio 3 minutes pour expliquer ba nzambe foi na mwata mwa mke ko mwa introduction wana to tikio mna miko tali caméra na biso ote ya bango mwa introduction mwa mke ya foi. Oui, je m'excuse. Auto comme na étape wana ngala lingaki yo besanga eloko moko boyelinga modèle na yo ozala prophète ozala lelo modèle na yo ozala idole na nga ezalaka moto kingani idole na yo ekozala nani idole na nga mpona koma prophète mpona koma prophète to mpona otama déjà prophète siko idole na yo na prophétie wana na ministère oyo ozali ezalaka nani Yesu Masia. Idole nga Yesu Masia. Idole nga Yesu Masia. Parce que la demi dans bet malibaku mamba osala za mutu. Amen. Et décourager nga. Idole nga Yesu Masia. Merci bana nzambe to comme la suna suka ya émission na biso to permettre Moussa na nzambe to tikile plateau ye azote ya bana nzambe pe azosambela pour la bana nzambe bazala na kimi. Bamboka na. La langue battu sur Rolanda Bisso partout où ce ali importe que air au Rolanda Bisso mboka nyo sur Zwami et Bisso que la foi attire quelque chose kondima et benda keloko moko oh yo peut-être vous avez un problème sérieux à robota vous avez un problème sérieux il y a pas trompe il y a un problème sérieux il y a le foyer il y a vie sentimentale vous avez un mobile la cabana au sago pendant ça la musala donc il y a ça film sauf via limitation ya uniforme c'est que uniforme ça veut dire quoi la famille na bino bozwa ka mibali mais mibali ba comme ça na sukata bala ka binote ça via uniforme et ya ba tout mususu via uniforme ya limitation ya finance au travail aussi mbongo mais mbongo na sanga eloko malonga te osomba pe lipango to sa eloko malonga te et ça ba tout mususu ozolanda ngai partout sali au bandakali kambu mais comme on a soukate malade moko nyokola yo ozo comprendre te a toujours musala souka so fa musala beba on a problème de document on a problème comme belé il y a AVC il y a sucre ngani ce que par la foi tout est possible par la foi rien n'est possible à Dieu ngana bisabino ezaka na mutu moko eza capable de changer final yo solanda na partout zali que c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nangana biso ya komba Yesu eleki komba papa botuyo eleki komba mama botuyo oyo batamoki bakosa ela yote nde Yesu akosa ela yo oyo batamoki bakopesa yote nde Yesu akofungola yo ngeso tsa kondima et tsa la zana kondima même si ba situation comme plus dure makameso marchete makameso simbati mais komba Yesu sa solution komba Yesu le biko ngana mona na nzela kondima samba simba mutu paralysé sili na nzela kondima samba simba mutu
saba simba mutu na moni ba veki bazobika na nzela kondima yango moni na ministre na 2021 nzambe abisenga na ministère asala alliance na le 31 alors bina nga nzambe ya récupération c'est que nzambe linga récupérer peso biloko nyonso perdaka na vie na yo biloko nyonso komaka passe na vie na yo les véritables sonances oyebi mutu ka weza na assurance ce qui est sali accident sonance ko futango parce que eza assuré na sonance mais biso toza assuré na kombo Yesu toza assuré na kombo Bible Zolo Baboy na mukanda il y a deux chroniques il y a des chroniques 20 Bible lobby. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Mais à mes serviteurs, les prophètes, vous allez réussir. C'est que Dieu, quelque part, il ne fait rien sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Aujourd'hui, nangai bisa kondima. Tala makambo lembisa kiyo. O dépenser na problème wana. O dépenser kotisimbongo. Marame marcherate. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Quand de cela nangai miracle mano kota de kola vinayo. Na lingi mois ya février, et c'est la mois ya sengo, et c'est la mois ya faveur, et c'est la mois ya miracle, et c'est la mois ya restauration. Et quand je parle restauration, ça veut dire que loko est perdu qui forme et zonga la forme na yango tala vie na yo zakande nini tala vie na yo bandaka ndeni foyer na yo bandaka ndeni musa ne bandaka ndeni makamano ko vivre zakande nini na biso que contact na prophète et to ressemble pona yo numéro dangai ezali plus 243 82 72 86 111 plus 243 82 72 86 111 plus 243 82 72 86 111. Donc benga prophète za numéro na WhatsApp contact nanga pesa problème na yo nanga biso ke ko za décourager te na mambeleka na vie na yo. Décourager parce que tu peux rencontrer 1000 prophètes, tu peux rencontrer 1000 apôtres, 1000 pasteurs, mais attention, chacun a sa grâce. Ceux qui ont make up partout et s'imbattent, contact nabiso, on va prier toyo kanzambe, nzamba le blabiso. Et nabiso que nzambe atika ka jamais mutoye panaye azonga lenga yaki. Et quand mutakutana nzambe, il faut histoire changer. C'est pour cela que moi sur le tanga makila asimbe lamba Yesu. Yesu a c'était kenda après un mois aussi non. C'était en même instant makile katani. Tant Bartimée il a rencontré Jésus, c'était en même instant monsieur Fombwami. Oh na memeli yo nzambe oyo asala ka makambu yo kanaka ya lelo. Nzamba lelo azan nzambe bandoto te. Azan nzambe ba histoire te. Azan nzambe ba promesse te. Yo mutozula ndangai contact na prophète. Je m'appelle le prophète Emmanuel Mukubi. Il y a Église Centre de Gloire, ministère Centre de Gloire, Église Foi et Victoire. Alors, ça là il faut qu'on te contacte nanga, Zamba Osanga Opambola Ote, Zamba Osangas. Là il a prié, il y a un problème sérieux. Ozobela, Poma Mukanda, obala kimayo kobote zate complication na santé complication na musala ozorambongo mbongo simbrate famille na bino ba kufa famille na bino ba complication ça ma besoin c'est gravé chaque fois na famille na bino simbaka loboko tchala motema na je déclarer Seigneur Jésus na déclarer mutazo ndanga na minute oyo que miracle nzambe accompagné n'a déclaré faveur en Zambé et accompagné mon associé à Zolanda Bisso. Parce un problème sérieux. Mon thème soukié a dépassé ma bon, n'a juste solution. Mais comment solution à combat Yesu Masia? N'a je présenté Yesu Masia dans Dakunayo. N'a je présenté Yesu Masia dans Vinayo. N'a je présenté Yesu Masia dans foyer dans couple nayo. Tika combat Yesu et ma kimia et ma esengo et ma faveur dans Dakunayo et ma faveur dans Musanayo. Attention qui va téléviser qui loi. Moko babike cheya moko babike oko bongate oko fancete oko réciter oko jouer mais au nom de Jésus-Christ parce que Bible dit voici les miracles qui accompagnent celui qui croit au nom de Jésus. Seigneur, n'a
programmer miracle, na programmer faveur. Bible Joloba, rien n'est possible à celui qui croit à Dieu. Tout est possible à Dieu. Le quoi, tout est possible à Dieu. Tu gagnes sur la vie comme malam. Nous sommes venus comme Sengo. Nous sommes venus bonga. Nous sommes venus récit. Na combo na Yesu au nom de Jésus tolobi. Amen. Numéro de téléphone on va répéter plus 243 82 72 86 111 plus 243 82 72 86 111. Zambé apambola. Azalete Oya kokatila ni kwenanda Wape Oya kokatila sanjolanda Yaka tobina Tobina na mokosi Yaka tobina Nokola nokola Kama sonti maka Nanyango aboyaka Fada Tango yeso atumbuli Nanyango akitisa